ouverture na biso émission tokolobela sortie médiatique ya Senado grand frère ya Shaingenge oya paloli le Vangantama we ranson bande ko bolingo lelo le deme bozwa kiti bofanda pona bino c'est le Congo qui gagne drapeau ya Congo ezali ko flotter quelque part na ndenge ya kosakana te voilà mi baramona bino tout ba fan club na biso ndenge zalaka toujours soki ezambala liboso kota na émission na biso zo kiti fanda bo buto za mopanzi wana abonne-toi et ça de l'autre côté partager vidéo commentaire na bino ndebile ya Saint Figaro lelo samedi édition moko spécial pour na bino po bo sepela Dodo Maziza mwana Schengen na propre babi mibara mo place ozali na bosanité mama voilà madame ya Dodo Maziza ndenge zalaka toujours mibara mona bino place bozali voilà bande koba bolingo na bande na lelo le 2 mai 2026 date moko historique et na musique congolaise mais va to le belango to zono sima mokie to bana makambu sortie médiatique ya Senado makambu oya lobi po na we ranson bande ko bolingo eza na ngombala liboso te we ranson amesana na ye batu balekaka ba kritikaka ye ba fingaka ye ba lobaka oui c'est ça et ça la pas actualité mais makambu suspect moko bonga mintu na bapenta batu ngo bola la ka bola muki boloti we ranson boye bono finga na bino ye bono tonga na bino ye bobandi ko bino n'importe quoi sérieux pour to bongisa makambu o na ndenga logique na ndenge ezalaka musicien nini yango na mokili oyoyo parole moko te akomela nzembo bobimisela biso ye ba Johnny Hallyday ba Elton John ba Phil Collins Michael Jackson ye moko bazwaka nzembo po parole akomi nzembo papa tele na mesa ale peso ke sengi ka arranger abongisa asala pe vite fait asala ngo abongisi après ke nango ayembi ezali droit ya mokili Senado na minute oyoyo ezalaki te ke no alala na ndako ne wera ko luka na ndako ne akende ko luka wera po pesa wera banzembo po atekela wera banzembo fan moko te musicien moko te awanga na mokili ke no te ayemba nzemba moto te parole mo azala te non musala ba parole ezalaka musala ba musicien ba chanteur ezalaka sko le sumu nini yango ba musicien na biso Kongo ba memaka so ki parole ayeke pa na ye ayembi nzemba parole wana le sumu ngo zaka ndenge nini bene biso Senado ibo pesa soki musicien leki no moko be mama na musicien Shaingenge ba nzembo no nyoso tupo upesa wera po no pesa leki na ote Shaingenge ayemba ngo aleka pe wera na succès pour ça ba nzembo no zo réclamer lelo awa l'esprit ya bien fozo ba nzembo na yo lokola wera yebo yemba te lokola wera yebo sala ba nzembo te lokola nzembo no sala na wenge jusqu'au ba nzembo wana sala ngo na ndenga bien pesa ngo leki no Shaingenge yemba ngo to tele soko waleka musicien na Congo leki na yo moko Shaingenge zawana azo lele na main na miso zo fuka ma place azalo sa ba jeune prière pour azonga ka au BCBG soit disant que ba nzembo nem te sala jibazala oyo komela leki na yo et pacte na ngosala nini ba voko wana wazo wana alonga pe pa jibe mpiana ba voko ko telenga melela yo moko ka boko motelengana bande ko za rappeler reconnaissant sous n'est pas bien non critiquer nanga Senado te non sande analyse sur ba propos oya tenaki sur we ranson na sur soit disant que ba nzembo na yewe ranson melai sondeni makambo mbongo na okota ngote poto osandi ba agreement na bino makambo mbongo na banini boleka na TVT na okota na tena lobongo ya solo bien lokuta ngana koloba parti oyo keno étant yo parolier ozolela nzembo na écran ozolela nzembo na réseaux sociaux un grand parolier mi tout aratolo le grand parolier okoma banzembo kasala nzembo yeba keno ba melo banzembo balia banzembo na yo na niveau to yebeli Senado ya Shaingenge okomi plaire Jacques na modèle oyo ça fait mal bon anyway wana ezali makambo ya yo na ntoni ele ndenge zoleka pour le moment awawa so totally bien tout ça muto apesa faute te donc on dirait bossa ka série makambo we ranson concert na ye ngebeta mana on trouve le côté na mais
totikeli na mena juin le 4 juillet koka. Il faut que mutu moka bima sa la distraction na kombo ya Weranson. Il faut que mutu moka bima abandaka lo bama be ya Weranson. D'autre part, ils appellent ba campagne, ba publicité, ba promotion bo sa la Weranson. So natali bien pour vieux sénado penza donc na yoboye na age na yoboye ndimo sa la Weranson mikolo publicité na kombo na yake banzembo za la yo. Oh félicitations. Félicitations ndengo sakanate. Mais ça faut totika kopakola ka ba terre na biso yombo totika la kopakola bango image ya mabe na ba ajo ba okenda na ngo place nini oyo senado ono okuta na Weranson pona kopese banzembo. Est-ce que bosa na adresse wana? Est-ce que kolongwa pete na parler na yo OK même adresse wana place ono kopesa banzembo na yo okope ko beka kokoko oui rezande ninga na yeto solola nanu ndeni bala na ngopi yango te. Bon, qui na kata pale bo solo liango. Soki face à face boye, na Weranson adina yo abwakisi yo awane komelo mususu mais tango yo kenonte o reka na réseaux sociaux mbala moko pona ko dénigrer mutu kolonga ba peta mutu na mapekota na se ata yo moko pepe ni c'est senado et acha engenge. Soki bongo ko komela suba to banzembo te komela kano ka shengenge ça l'orchestre prouver biso que no ya no za danger mama na parolier po makamba ngo sila poto ndima keno banzembo na za ka danger. Kola mukaka parolier mo kabimi bozo banzembo na bino Pascal po bapa zaka bongoti Venezo Félix Wazeko pazaka bongoti bino people bimepena na mulongo ane se lote. Voilà, anyway, on a dit makambo ka moi toujours moi quelques minutes kaka pona ko recadrer moi muki makambo ya senado ndenge zalaka toujours bande ko babolingo samedi lelo tozana kata Cape Town mama na malili ya kosakana ti mais na kata Paris na minute oyo drapeau zo pepe balobi c'est le Congo qui gagne. Congo bendele telemi Congo pendana bisabino. Félicitations à Fally Ipupa. Avant tout, dans Stade de France, bandeko babolingo. Nano et salamate na musique congolaise. Tout le monde a pensé que non, avant concert joué na Boutouana, bato kota na ba boîte, ba meli masanga bakabwani, bato basala rabo. Mais bato ba kende veiller na kati ya Stade de France. Non. Fally Ipupa. Degré ou comme la musique congolaise et comme kobangisa degré wana et comme ndeko sakanate to zapema bato ngana analyse na ngana ka partiel na ka te na komisi na lobby que non fallait l'équipe bato na bet non ba peut-être que misimo l'équipe bato surtout ta ka place à bien to komisi place ma bepé to timoli bato combien bato bafinganga bato afere bafinganga bato wenge musique maison mère ya Weranson bafinganga bato JBMP na bafinganga bato Kofi bafinganga bato héritier bafinganga bato pour la nini to baka solo to baka vérité côté artiste na bino akoyi biso to yo to bongisa na bino ngo voilà to kota makambo Fally Ipupa Stade de France Fally Ipupa akaba batike ya deuxième stade akaba batike te et sali plein. Lobby na sala ki bidon analyse, na se bidon 5 tickets kali pour na premier stade, pour na premier jour ya lelo les deux. Et sili. To continue na troisième jour. Au moins tellement mouvement l'équipe makasi tellement je sala ba makasi na continue mon abi analyse na saki lobby otomona ki ba billet tikala ki ba passe ba blaze la ki lelo je crois mo zaka tune awawa na kotango. Na kamwenga mon abi vraiment, l'obé va bien zaki boy, le va bien comme boy. Te féliciter acteur ou actrice ou pardon, acteur ou musicien ou makambo Fally zo sala na niveau ya Congo. Ah non, ata gouvernement soka soutenir ye tout monde mabete. Na niveau à Stade de France. O lelo ezangi place bato bakoniata toyebi ke ba billet sili mais bato bakonyaka po batela malibanda po batala bakota na histoire ya musique congolaise bato ba valoriser musique na biso bato ba Fally stade totika na kota tembe tokumisaka mutu osala malamu tokumisaka mutu oyo azali kosala malamu na ndenge mabete
tokumisa penza muto sa lelo malamu. Voilà. Bato ba douter, bato bazo kamwa. Ti lelo tokumi na jour à concert, un jour avant délégation bazo ta Kinshasa bazo ya kaka. Bolobaki mabela koma bafali na koma fali pour na petit fali aye. Bolobaki mabela koma so banani ba danseuse batika laki ba danseuse wana baye. Bozulo bakaka bazoya, bolobaka bazoya. En tout cas c'est que fali pour pas azamotu oyo boyo ko ignorer na musique congolaise. Siko dozela kaka concert betama totala ba nzembo nini oyo ko et c'est un plaisir moko boya komona kota la ba image ba Stade de France modèle wana lobi na butu tango ça la balance ya son mais non baka po aboyeki ba mission so ba kota na kati batende so ba image mais non son moko ndire ana kata studio mais non ezala autotune te danger to betre pe fallait pas maboko to ndimeta pona mbala moko to sangana ta biso ko congolais moko to komisa no muto zo beta na coupe du monde lelo na esa bino ke coupe du monde go banda na avril le 4 avril to ke nango ti na juillet musicien oyo ko échouer to ko étaler fi regola yaka beti a relever défi accord arena ezaki d'accord na fi regola fallait pour beta lelo samedi na lobby ba billet nesi ba proclamer déjà ba lobé déjà que non sold out na oya liboso ngamo na saki compte rendu c'était hier bo mona ki que non et que très bien les lots 5 places otikala ki esile donc tout à tous les total la ndula butu ko beta mandenge ni pe de beke na ba ndule pe na ba concert modèle wana fallait pour pas pour la kana été rataka na été. Donc coupe du monde so ekende bien match à liboso fi regola longo la 3 points na ye to ya pe le lot que non fallait pour pas longo ça 3 points na ye lobi suko les 3 total longo za ndenge ni fatigue za laté bato ba ba rotondo bato ba rotonda te neto ko yebisa binongo lobi P4 ça la contre rendre les sous Zénith de Paris ya héritier Watanabe ya ngo pezo continue na coupe du monde grand frère na bango pe papa na bango pe Weranson il passe le système à coupe du monde le 4 juillet bande ko tozala misale bela ko sala ba analyse belé to lobela awa